bomokoyamboka.com. Aïe, bomokoyamboka oba mama. Bomoko yamboke betingo ngangiri ba feti bolo wanantela bomoko yamboke fiakoli fiko fion. Bomoko yamboke fiakoli fiko fion. Oui, bache émission sika. Na bomoko yamboka kutuna rata be émission te wow. Oh, les temps de la fin. Bayambi na nyongo. Wow, il faut na vendre la ngonatala. Comment quoi mboka départ dans la image donc ma camion ce qui toque au son. Waouh. Allô? Oui. Ma chérie ni. Aïe. Ngana l'est yo mo ebikaka donc on a préparé anniversaire nanga no luka site probo et bakoki ko diffuser fête nangai. Talaka fait tango il faut la étala dans monde entier yo yebika ya na dépenser mbongo ebele pour les locaux on a besoin vraiment landama oko yeba site mo we et na Scandinavie o pour ça diffusion fait bien oui bien ma chérie na Olga hey yacht na kamwe bonne bien obunga ya yezala hata babokisa mninga yo mo ebika toki poto mo na sentir pesa donc on va faire business. Il y a un business, on veut un peu comme na okende bena uto tambola dans naza oli. Otu wapi angona ba pema yoto. Mama tika. Na oluka ya na otambola na obike oyoka sango no anniversaire na nga kala minto. Ya na informer mbala moko na ngai donc. Bona oya fête. Ya no c'est anniversaire na ngai kala tiao. Olgoza anniversaire moi je pas courant. Ya ngoka isali peka bien nzambe nda sali katomona. No luka site moko opende tala manga partout o basala bazana ba image propre ya soin. Ba site mike te ya na besoin vraiment événement na ngai talama. Et en plus basa ilanga ba diffusion pour fona tinda ba CD msusu. Là tinda ba DVD msusu na Kin, msusu na tinda na France, na Belgique, na famille et tout. C'est qu'on a eu batté mais il est courant ya nini. Site déjà bâti biso site nene awa. Tikolo babo. Tu comprends ça ngate que ça au courant pour citer les autres talama part dans le monde entier. Tikolo baboye comment on dit na mboka na biso la Suède awa. Ya solo je te dis eza makambo nyonso oza anniversaire oza na fête à mariage oza nebite aussi si classe ya site moko ya kitoko oza ba image ya kitoko donc tikolo babo nebisio donc des ans na sepela déjà mama fait kana kutana yo pamba ya donc sur beti kaka 3W donc www.bomokoyamboka.com ya so koti na kati ba image donc makambo nyonso yo mona so mona image au sepelati mama njamba sali na bien de tokutani ben oui donc c'est simple so yo contacter bango donc nde moninga déjà boy on peut déjà ba coordonner na bango nyonso siko site ngo bazaka awa na Suède to baza partout dans le monde donc siège des en Suède mais ils en France ils en Kin ils en Belgique ils en partout les abonnés ben oui moté me quitter kita déjà donc si soit des international les autres y a partout donc moto ebi sangwa bomoko mboka tenebite ça à vivre ben oui donc on peut na ba simbi ba événement nyonso ba fête mariage nyonso bango ba sima tanga même na niveau à Kin ba ko salela yo ya so zaka na anniversaire okufeli olingi mutaki ofumele côté te ka bomoko mboka ya Kin ezali ba bengi bango kaka ba ke ba servir musala kitoko na Kin
donc komitungisa te oza matanga o nini donc komitungisa no lisute kolela lisute donc image kitoko eza so ba site mususu totala image donc okata posa otala na meki otala na internet no mona ba site miki surtout na Scandinavie exact donc abomoko amboka 3 fois double pas bomoko amboka ezali voilà yango nde vandisi masolo mikolo donc yango na yango partout ba émission nyonso olingaka ya ba musicien ya musique religieuse donc nyonso ezali religieuse na tikali tokoki okende tokende tomona problème ezali na bandoko kotoleki na ngawa tambo aussi sa classe kala toyebi déjà tobosaki déjà tellement kala aussi sa classe donc fait tokuta lelo awa po ye pena kene kuna pour préparer ma ramener à student et tout à ça la fête donc bon moi comme beaucoup faisait la dans oui biko au sali pe bien comme bobi baza petit en France na la copine na de recas yebe moi année fois ça azo baptême kalaté ya na obenga abenga bomoka mboka contacter bomoka mboka France pour l'événement baptême moi na ya donc il y a biso comme ça na obenga ye ya la na biso ka OK ma chérie OK na zu kimia mala moko franchement il y a exemple international maman bomokoyamboka.com Hey bomokoyamboka oba mama bomokoyamboka betingo ngangiri bafeti bolongwa na nzela bomokoyamboka fiakoli fiko fion bomokoyamboka fiakoli fiko fion Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède. Salut. Bonne. Bien. Vraiment ma casse de tomonio. Ah bon? Parce que ndeko nanga awa, alinga sa anniversaire. Donc yo moko kyoloba. Ah papa. Ya ça na bomoko amboka donc voilà. Donc on a la chance ma casse. Vraiment papa, dans la koluka site moko ya bien. Tellement na osa anniversaire nanga bientôt awa. Ndende kunanga na kutena enda edenga bisit moko eza bomoko mboka ndende tona nzela to kende poto ke tina biro na bango to ke mona chief na bango pona solo pona événement na ngai sala mais ça si faut ko tara na www.bomokoyamboka.com on a pena des informations ezawana ba numéro ezawana ba email ezawana au finara téléphone au composer numéro au kotimbala mona service ya bomoko ya mboka on fait ça yo boka petit dans netolobaka donc on a information sur exact pour bisona bango tembeza ko tout tembesila na bandisila na OK donc on cause rendez-vous dans à partir ya site na bango à partir du site c'est simple www.bomokoyamboka.com donc c'est simple vraiment na sepende na monio tembesili donc depuis lelo na tikali ka ya bino tembesili ouais toujours dans les bons toujours dans les bons voilà kilo baka kitoma toujours dans les bons ouais na moni pe bino poza ba belle nana donc ya on est na bomoko mboka vraiment OK merci beaucoup papa au revoir merci bomokoyamboka.com Hey bomokoyamboka oba mama bomokoyamboka betingo ngangiri bafeti bolongwa na nzela bomokoyamboka fiakoli fiko fion bomokoyamboka fiakoli fiko fion